Ayebisa ye kwete abongisa ngo ya welela kolia mbongo oyo batindaka na poto kwasalisa musala mabe eya koboma batu lelo ndenge tozoloba boye Marie Lusala azomonana te akimi mwaya yawe eza te tozoyoka aza na posa kobomba na kolo lopango yango mpo ayebana te siko bato bakoki kozala bayebi Marie Lusala kote avandi na sans fil bakoki kozwa nimero na biso basungi biso po ete toyeba kozwa ye ntango tokozwa ye aya kozwa charge ya misala mabe asalaki na construction na ye ya mabe asalisaki awa ye alie mbongo biso toperdre bato bato ya motema malamu oyo bakoki kozala bayebi ye bazwi nimero na biso babengi biso mpo bayebisa biso adresse malamu oyo ye azali po ete leta ayeba na kosala mosala na ye mpo oyo ye azali leta a trouvé les solutions. Ok. Merci beaucoup. Message de l'équipe. Et pour couper ce numéro de téléphone. Numéro nanga 089 Balobi Kill France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Hôtel ba émission bien. Kill France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne à mon master mot ça la même émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kill France Télévision ne makam. Musala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, chers téléspectateurs. Merci de la confiance et de la fidélité. Nous avons Awa, nous avons non Matabia, non au revoir à Kinshasa. Nous avons le quartier Mitendi, Moula Oibetaki, Mokolo Lobby en tout cas, et ça va être des dégâts, Makasi, Banzi, Banzila, Bomi, 3 personnes. Koto yango biso Kin France Télévision tokitaki awa po zoba information to tivwa musika oya pona ko information comment ndenge nini mbula nesaki ba dégâts bazanga moko te bazana moko pe abino ya Redi Wenge de luxe pourquoi pas Dr Julien Mbengonde tokiti awa na Mitendi tokoma place ba dégâts esalamaki tokoma place bana misato bakufaki na mbula oyo betaki lobi c'était hier c'était le 5 et le 6 hein. C'était les 5, donc on boule ça qui tellement bas dégâts et tout kita matina c'est tout na zaki ndenge nini pe famille na bazo vivre ndenge nini en tout cas restez tellement connecté s'abonner pour ces emballés bosso auto aimer partager et ça va bien Redi Wenge Dr Julien Mbengo to koma sur terrain to ba mbula na ça qui la dégâts ndenge Oba kufana mbula. Kama distance. Tuza moto tuzo ke makulu. Ata pembeni na ngoka tukita. Basta, moto. Ata pembeni na ngoka tukita pe tuki makulu. Bambila ni na mbenti. Bambila na mbenti to. Mozo kebo.
ese ngabo ke boy côté boy so comme le bosso qu'on opinde là so ka banzela ka ndia wakata on va kata hein. OK, ça va, c'est bon. Ukati nao. Bona mkazamba zamba. Je l'aime bien. C'est bon. Les amis, refait la dame. Vous avez information, ça. Tant que vous tenez. Nzambi. Donc, on joue à des gens qui papa, le papa est responsable des aïeux. Mais papa a bon à oui. Année passée. L'année passée. Le 4 avril. 4 avril, l'année passée. 2024. Donc, c'est une année. Quand on va le jour où ça une année, ma belle, jour où la fait baisser de mes barres. Oui. Ça passe, c'est vraiment. Papa, vous pouvez sa numéro de téléphone. Ou vous benga, ou jouer ta famille, ceux qui ont la volonté, ou maman, aider à tout ceux qui ont un problème. Vous pouvez sa numéro de benga. Numéro nangaï 085 43 45 844. Vous bandez le sous 085 43 45 844. Toza awa na commune nini pe quartier nini? Tozali na commune ya Mongafula. Quartier Mitendi. Kimvula. Mutusoka ya okitande ni mso bia ya awa aya ko assister matanga okita wapi na biso ba précision ba adresse wana so yebango à la police côté Bralima je crois. Entrée Bralima aye côté ya Ndembo. Bon tunikaka isika bana ba ozwayi likama kolexer. OK. En tout cas merci beaucoup. Courage papa. Nzambe apesa libota makasi parce que likambo eza likambo ya
Timola ndo bakendeki na bango. Natikali mutu moko
Papa Mbote. Awa tokutio na matanga awa nabiti moi lilobizali. Pour banasana ngo ezayete avant makambo esala ma grand frère azalaki na nabomo. Ayebisaki responsable oyo azosalisa misala na lopango wa. Mokolo lopango oyo aza na poto. Moto batindelaka mbongo po asalisa misala na lopango wana kombo na ye Maria Luzala. Maria Luzala. Maria Luzala oyo azovanda na kote ya Sanfil. Awa na Tadikibala. Na Sanfil wana Maria wana bayebisaka ye mbala na mbala epa ya grand frère azalaki na bomo. Mire na bino ya clôture ndenge botongeli yango za malamu te kokoyela ndako na ngai. Bayebisa ye po ete abongisa yango ye awelela kolia mbongo oyo batindaka na poto po asalisa mosala mabe eya koboma bato lelo. Ndenge tozoloba boye Maria Luzala azomonana te. Akimi moya yawe eza te. Tozoyoka aza na posa kobomba na kolo lopango yango po ayebana te. Siko bato bakoki kozala bayebi Maria Luzala kote avandi na Sanfil. Bakoki kozwa numero na biso basungi biso po ete toyeba kozwa ye ntango tokozwa ye aya kozwa charge ya misala mabe asalaki na construction na ye ya mabe asalisaki awa ye alie mbongo biso toperdre bato. Bato ya motema malamu oyo bakoki kozala bayebi ye bazwi numero na biso babengi biso mpo bayebisa biso adresse malamu oyo ye azali po ete leta ayeba na kosala mosala na ye mpo oyo ye azali l'État a trouvé les solutions. Ok. Merci beaucoup. Message de l'équipe. Et pour couper ce numéro de téléphone. Numéro nanga isa 089 83 13 632. 089 83 13 632. Ok. La WhatsApp est à 0900 529 219. Ok. Merci beaucoup, papa. Merci. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazata na posa na mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam